Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo et ça sito bena no number 1 do sito bena intellectuel boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambo Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindo, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raf Ngindo, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Salut à vous fidèles de l'émission. Un grand merci à vous, partout où vous êtes dans tout le coin du monde. C'est la site Congo Promo TV 5 comme chez un boss à Boston. Un boss à Boston. Niveau bateau déclaré pour Nani au Waka Boston, non un boss à Boston. Ils ont un solo les. Tu solol, on te solol. Voilà, dans un moment, on a raté deux bennes, quand on est dans le bas qui vraiment, ces jours, tout ça, vraiment, on a raté deux bennes, toujours dans le cadre de mon boulot. Un grand merci à vous, partout où vous êtes, vous allez rebeller, et merci pour notre conseil, Nabino, la suggestion, Nabino, ça a vraiment bien avancé, remarque, Nabino, Nazara toujours, merci beaucoup à tout le monde qui me sont très fidèles, merci beaucoup, Adams, Kunda, Mingo, Mingi, un grand merci Naye, vraiment Elohim, Babi Elohim, Blancheva, Kunda, Babi Mingi, Carlos Kunda, un grand merci à ma maman chérie, Bozake Bele, Bolanda Kangai, un grand merci à Blanche Kimbembo, un grand merci depuis les États-Unis, merci beaucoup à Bijou Ngala, Bozé Bele, Bolinga Kangai, et pourquoi pas na dédié Bino. Merci beaucoup à la Queen. Mingi bozo bon monde ma calamite na kasa plateau oyo parce que mingi ba déclara ki maman longi azomona na tie donc lelo maman longi alongwa ne jobu ngana ye vraiment na ko lande kaka poto panzanteke to panzango kaka un grand merci na bino batnyos bolanda biso Olivier Kapinga de game mingi mi tombe ki bâton de Moïse babika yende nzambe il y a dur bon merci na bino vraiment tozo continuer na sujet na bino il y a biso pardon si je na bino si je na biso. Oh, il y a la fois passée, on avait parlé sur comportement Iyabasi. Toi, il y a ceux qui bakos na sanda ka libala pourquoi est-ce que ba change parce que tout le monde a mibali mingi à aussi à bali moisi baza ensemble après quelques temps mon bala changer mon bala nommer na masanga comment mina masanga mon bala ndozonga à 18h comment zonga à 20h en tout cas vraiment na côté ya basi pe même moi ça banay ko lamba abanay ko servir mon bali na mesa. Après quelques temps un mariage, comme Tinda, allez, qu'est-ce que servi papa Bino? Papa comme avant benga chéri, a commis papa na nanyoyo, et papa na Claude, et papa na Givani. Donc c'est ça, n'imba qui vraiment de konabiso qui c'est kachunga vraiment, yé azaki na parabana mibali à lobaki, le lopé vraiment aux armes suite y émission na biso, ton solana la queen, y a rolba côté à ba maman, qu'est-ce qui fait à ce que moi si ton mobile a changé comportement, mingi balobi ça basine ba changer comportement, n'est vraiment azokota awakalate to beta masolo à naibi c'est quoi. Topé mon nom mon quoi. Tombe la moi so parce que le loi la queen a panza to pazara mpoke yango po maman wesila to leka
Et voilà, un grand merci à vous. Babibo la narabiso partout, na 3W. Kandenge zalaka vraiment, tobenga la queen à côté vraiment to pas en poké yango parce que va déclarer maman malongi, vraiment to pas en poké. Bonsoir à toi. Bonsoir ma chérie que j'aime beaucoup. Bonsoir bébé. Mbombo place Mastrobo yakaya Lion de Babi la femme du patron. Bonsoir. Bato nyonso bazolanda la queen okoyebisa bango nini la queen abungi la queen azomona na te bato bakomo tuna tunanga maman alonge akenda wapi. Vraiment toutes de bonnes choses à tout le monde bazo na biso na moment oyo ça fera que nazaki na déplacement moko nazaki merci à toi bibiche beaucoup place puisque boyamba kinga bien à Djobour na passé na bino 3 ans au ezali yango so monique au longwe Djobour lelo o la lingati na dirwa puisque to bato passer ba moment moko ya malamu et na benga ko lipasa merci na bation tout vraiment ba c'est pour la maman malonginde vraiment babi moko un boss à Boston un gars ferine de rafangindo pito ndenge abatizanga nazo mission makasi vienanga dans to jali toko jala kaka. Merci beaucoup toko jala. Sujet vraiment tout ça là qui vraiment dernièrement tout ça qui sujet basi ya mabala quand on aussi koloba annonce moi si ce qui a bali à cause de la casse libala a changé mingi la plupart va changer un comportement soit mi bali pe ce qui ba bala na moi si naie après quelques années comportement ou azala qui nango na étape à fiançailles et changé totalement. La fois passée, Nayamba qui cessait, triple K, il y a le bas qui m'a à côté à Mibali. Le lot peut tout ça, maman la queen, il y a pas ça, moi si, aïe, ça biso pour nanini, Mibali, mbasi, mingi, va changer comportement. Et ça va faut si y a papa, ne va ça, la maman va changer, tout les ara que non, basi, ceux qui déjà cause na carte libal, la fin, n'a pas si un mbende, n'a changé comportement, maman la queen, à toi la parole, mon kilinge yokayo. Makambo, ça m'a passé. Et à ma tata, bibi, tu sais quoi? Au moins makambo tolo bango kaka po tozaka ko compléter to bakisa maeli kwa maeli lelo tilobi ba parents na biso bakoko na biso bazalaki bio tozali to boti bana so bakobota bana bakoko na biso bakobota bana mo makambo tozora ngo jamais solution te mais il faut tolo baka po na kolamusa bato po na ne fiske to partager cause ba maeli na biso to bakosungana po to eba ko avancer dans l'avenir. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dans ma campagne, Dieu dit que l'homme aime ta femme et femme soit soumise à ton mari. Donc les femmes, il faut que tu sois soumise à un bel nabiso, mais bel nabiso faut balinga biso, mais nous avons abandonné qui n'a mis bali. Mari, aimez vos femmes. Ce qui m'a balingué moi cité soumission et à la raté vraiment je m'excuse na bato so balinga la queen babi que la queen a le baramalamu babi que la queen a zaka par minga ba papa bala to banda na tu vois mingi na za par ba papa ya papa mais ba maman va déclarer babi comme ce linga comment aux moi si mobimba aux zaka par le ko comme mobali na bi non c'est pas ça ce qui m'a bezali tozali ka tozaka katikati il faut to da matière puisque toza pona to bongisa ce qui les donne encourager les mal kotoyo to bongisa te et les lo vraiment ba papa bolimbisa vraiment na cause vraiment moi trop dur nabino na papa puisque ça fait très mal mais ban surtout bazali ma bête mais yana mi baliwana o bazako se comporter ma pe makasi envers basina bango mi bali ba kanisa to bango mingi solo bilo bien to komina ko baye ko to komi fatigué wa ko changer a changer te atela tela ka bongo elle vit na yemoko to beta mtu findo te pour mtu changer c'est ta vie elle moi si na yo tango linga ki mtu lingisa ki yoyete elle ba na yo tango bote ba mtu bote ko bango te donc ça na vie na yo na vie ya moi si na yo ya ba na ndingo lingi elle vit na yemoko donc tango ba to ba poto bongisa yo kuno zo yima linga ka pose lingi ba raison et belé trop de raisons o komina ko perdre de raisons o komo baisser bato pourquoi pour na comportement na biso o ezali ya mabeto inga koyeba mingi omoni mibali bakanisa lokola mwasi oyo alingaka avant akota na ndako pendant ndo traverser moment bon qui chérie ya vous fiançailles plutôt et à qui mwasi mususu or que ce n'est pas ça mwasi olingaki avant otia na ndako ezali kaka oyo ozakine libala obi une fois to partager avec babi que zo mwasi no ya libanda comme ça ya ndako ya ndako pas à libanda
et ali kate ba mibali ba mapona basi na bango ba sa makam ndenge mususu akolinga mwasi a chérie ala kise bolingo a pese respect ou a pesa na mwasi ok so ki ngala za mobali na ko respecter mwasi na tina ndako papa o na sakine libanda puisque oyo tina kata ndako yende faut considérer o zane libanda opte so ki un jour bosuka na ye wapi oyebite ya lokola ozana mozo compter na non oyo so moni ona no monité au monité mi bali aux moi si oui quand même ata bolbi que moi c'est basi ba changer quand je sais ba changer lokola ndenge nini basi la canette ne basi ba changer puisque bino nte bossa la basi ba changer une fois na kuta ki na camarade nanga ndeko nanga cousine nanga moko na kena pour na déplacement na visiter bango ngana tuni cousine nanga comment moi ça doit se comporter ma bé azo kata mobile ne manga na miso batu na baye na baye makas pourquoi doit se comporter bongo abi la queen na qui passe ce qui est na basi ou azaka soumise na monate le quoi camarade nanga oyo a changé malamu azala ki mwati mobala mko obéir na mobali na ye ko sala malamu omoni soki a sala mobali ne boye mobali wana anyokolié makasi mobali a respecter ke na miso ya batute afinga na ya mama na yo na miso ya batu afinga mwasi wana ataze comme na mwasi bibish ma chérie kaka na miso bataza ko reprocher mwasi na ye aza ko humilier mwasi na ye abi yango mokola finga ka mwasi na liso ki na fête donc fête ba bengi bango ba ye boye afingi ya mama no mwasi na bi non c'est trop banda ozwinga quantième année yango na pesa ko temps au changer nde ba maman na biso kala banda pesa banda ko prier pour papa na biso mais quand c'est changer to oui mzamba za par responsabilité to prier pour mi bal na biso mais biso be bato za par responsabilité il faut que ali respect ali réciproque olingi moi ça peut se poser ça peut pas moi sinayo moi ça est-ce que tu as des personnes qui ont maman na yo partout ko emilienga ndesanga pe na ko emilio yo pona moni respect na zo pesa yo yongo pesa na ngate nde na ngayo na ko mona ndenge mwasi la ko bi mama ozo yeba te makambo zo leka aki mwasi malamu e batune ndo yebisa bike no yo nozo ko tinda mobile na yo asa na miso batu moko fo o telemaka po yebisa bi non papa boy vraiment na telemeli yo tu vois ce que zo finga mwasi na miso batu o mi finga yo moko ce qui ozo yo ça moi c'est na miso bato ozo mi okisa yo moko puisque ali mobile moko bino ko se respecter moi ça ko changer te ndenge ne bibish na ngai moi ça zakina aussi si moi c'est elenga ki bo moi ça c'est na abat amona ko soka chata maquillage amona le quoi comme le mabe pourquoi la qui c'est qui azali moi moko sans valeur moi ça ta sokoli moi ça ta zali propre yo la saka ko zali moi ça pamba na misu na ngai soka sokola ka sola ka pona yo o mona ki toujours chic attaque malgré kangi ali qui pas entretenir nous autres mais ça na basi musu la queen vraiment lobby et ça na basi musu pe bangonde basala que no mi ba changer arrosala bien après quelque temps à l'axi mobile face musu pas basala hypocrisie à ça l'hypocrisie na période de fiançailles allez après quelques temps moi ça a changé na yeb sans mobile peut changer bonté mobile peut changer moi ça mobile a montré que non moi ça a changé na il pas changé na dans le bal comme on a fait le pelo là bébé bana maman nanga je sais tu as raison il y en a l'obité mi bana surtout baza babi mo ya kamoko finga ba ya kan surtout mi bana surtout baza mabete omoni hein to parce que total nanu ole que to le bela base na ma ya mabeba ya ki ba changer lokola obina bito biso na ki ko annonce bi ozo yambaki ndeko mususu de triple cab ozaki na bini ya lobité tu vois ngale na biki yo yebi na defendera mingi ba papa na lelo o ça peut ba papa mais mibala malamu bazali ende madame skunda na rata zeri kuna mibala malamu bazali les grands pros Simba production donc et Simba makasi donc et sert à ka na kati ya mikila poto masolo ko beta ma plein à craquer ban les botanza ba ko pambola parce que elle concert moko nzamba ko sala baya ba za décité ba biso ska bazali OK merci tozo ka masona biso bibishi na ngala zali dessus na ba comportement surtout mboka na Congo te ata mabezali oyi balo bazo nyokola basi batina ke basi ba changer ba comportement ça basi moni basi ba fingami ali pona mibali o mona soko landeli yango mibali o mona ka azo moska ya to vanda mibali ya to vanda baza ko salir basi na façon moko bibi so konti mate obali mwana batute to ongi ba bango ba peso pe respect ndenge nini obali mwana batute mama na bango osala loko monter pona ye ozo mwana mama ya mwasi na yo
mbala ben poli bon bazala vraiment bazali ba yebi ata bazana ba olanda biso kuna ba yebi ba papa sika bazana ba yebi papa ato zali mabete metela comportement moninga no zala kana ninga se comportaka ba muyaka moko finisa ba yaka nyonso na moi si moko pe afinisa biso basi nyonso tout pour lelo to bito ba pourquoi basi ba changeaka moni e moto ke ba mama mawa babi kaka na nzela mwasi nde mokile bebi samaki pourquoi babi o evalia kimbuma ali bongo te nyoka ko se evalia kimbuma kaka na nzela mwasi pene nzamba bongisa ki mokili ndo moni mari abota ki bino pe basinde bozo bebi sakaka biso basinde tuzo bebi sakaka okoya boye motema malama encore biso basi soko yo ki déjà mobala yebiso likambo libala Adam Skunda betolo li solo o petit na ngai ndenge za boye kala mingi tenga na sana posa na bemba parents base belé ya base belé wana ndeti dadi dembo wana zaka sérieux makasi akoya boye petit na ngai omoni boye na sana posa ko bala yo la queen so bando mela masanga la queen omela sou masanga te la queen so bando kota ba akokota te so kaza kina ba comportement a changer ça l'hypocrisie pour ça nini et bi que non na ozwa libala ou changer comportement et puis quelques années plus tard mbo kata singa te poani kasi on peut dire kata singa c'est hypocrisie on moins que non mibali bazo boya bino abimi na akia comme lingane basi libanda après msou 2 ans mariage ba msou après 8 mois mariage akomo kene libanda parce que on la qui c'est face B oui chebi mibali te ba papa mibali ya malamu bazali to le bena o ya mabe to sika mingi léonard ya ba faux côté ba faux tête Olivier Capitaine de Game respect bâton de Moïse mal aimé dans le respect na bino respect na papa ba se comporter malamu mawatro na papa o dona biso to faut tellement na systématique donc na yoki mabe makasi papa bo se corriger bo tira finga ba maman bo so basi bazala kama be bon bo si bo akize basi mabe ba hypocrite so ko tenda pour ndi bozo kanga makaka na ba mambo kanga makaka na bango pona nini yo plus pe ba boya ka bango te mingi ba boya ka to mo sinanga mabe mais divorce spécial la mara mususu lobi ze mususu ekota ndeni benanga atayo moko aza mabe lobi to moni libuma vimbi aboti amabe okonzeka ko akize poto boti sekaka o kabenga na iti tango babi mamba divorce bino ba tina divorce to ki mo c'est qui vraiment solo moi ça mabe ndo so benga na tango garda ke nda kuseka za moi si malamu a moi c'est bien ceux qui moi ça zali mabe prouver biso benga na déjà mibali muso pe bakotsa ka pe esprit atali que non moi si jamais l'enfant yo on mona la queen na to ko sa émission dernièrement yo to mona divorce parce que tant on fiança o laxinga elongi mususu to komi na libala face be on monika que non moi ça binga yete mobali pa binga yete on monika no divorce et salma pamba non que la basi ma ouais ba maman OK la mibali to basi ma la queen comme so mambo c'est comme maman ça sérieux la queen oh non que la banani ma papa belé ba olele ba maman belé pe bazolela ba papa ba na se ne peut pas conseil moko tout ka ba maman o moni mwasi aneka mwasi atika aneka mwasi mingi basi yeso mona ba bi mwasi basi balandaka bango te so ba mona sina le bango bi a to na ngate na kizaka bango po et comme trop c'est trop na kize basi mingi basi bana buzoba na bango ya mwasi ya buzoba so comme ni mwasi ana mobali na ye atiki mobali na ye po akela na mobali mososo azali mwasi ya zoba so comme ni mwasi merci tant sur le micro les bosso papa bazoka bien tu vas te changer les bango ba micro parce que micro odo de comment changer micro parce que maman india quoi oui donc on a côté ba maman nanu pour la queen qui sous ma belle sous papa balinga bete papa ba yo circuler pas maman azo attaquer biso fort lelo au moni soki moto alingi yo tel so mabe na pour changer moto alingi yo te a encourager na mabe na yo pour ata mo libulu ngo kota ya sutati ndio au koti na kati ali moto mabe donc tout ce que nous parlons otozoloba ba mama ba ina biso te ba papa ba ina biso te zaka po to bongisa ka po et pour na malamu na biso moko je disais ceci soko moni mwasi oza mobali na ye aza ko respecter mobali wana te et que mobali na saka makamala mpona ye mobali na respecta cadeau pesema bolingo bibebi que mari aimez vos femmes et que mwasi wana aozongisa mabe pa mobali na ye soko na ndeli malamu azo éducation mabe et pa parents na ye ali mwasi moko to bateye banana bo mwana aboyaka ko changer ba parents ba un jour to komona yo ko vana la libala te aka mwasi mobala kela ka déjà mabe kaka et moi ça mobali na ye
abimaka libanda atongaka mobali ne aka mwasi moko ya mabe koto bana kanini ngazo bana ka oya mibali oyo abali mwasi atie mwasi na ndaku e asusu mwasi na te akomone lokula soka mone longi ne lokwa moni zombie omoni mwasi akomba yango ni eza ilongi ya libabe to nini ata mwasi atie maquillage bamsu papa ma chère tu sais quoi to le baté mibali so abimaka libanda to basa baza comporter ma bete to basa bazaka propreté to basa bazaka kitoko te omona mobali msu vrai chéri mwasi na respecta kaye bat msu ba envia kaye mais so gieta amona ngolo kwa avantage bel balo mingi eza loi nature mobali atabi libanda c'est normal ya basi ndeza anormal oui. Donc écoute musique, ma bé écoute elle est anormal moi ça malibanda, elle peut autoriser puisque Bible qui boibi que l'homme quittera et la femme quittera et s'attachera et il deviendra une seule chair. Vous comprendrez? Bible qui la femme quittera et les hommes, l'homme quittera et les femmes. Non, avec la femme et l'homme. Donc avec et s'attachera, il deviendra une seule chair. Donc mobile n'a moi c'est abandonné et bandela mokil. Donc baye koléaïs batuna qui Jésus-Christ. Pourquoi ce divorce? Moïse a baki qui a dit qu'il doit divorce. Et ce divorce ça lui permis. Jésus-Christ a dit au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Il a dit que l'homme après que moi ça okika mo babot et tout ce qui Moïse a autorisé qui divorce elle lui pona mi tout makasi na bino parce que c'était trop c'est trop mobali akoya kandi ba makamba lelo ndika raison mobali ayeko Moïse tala moi sinanga moi Moïse mobali bin Moïse bin non na comme ce qu'on a lembi finalement mutu nanga ngo craquer ce qui mobali au moins moi ça za malam pona yote comment lettre ya divorce donc c'est pas parents naï tu vois. Ce que yo po moni ke moi ça ma bé tant bolinga la ki yo monto linga ki tant bolinga ki ezo tunaki bato olinga ki yo moko ce que pona le ko mo vana pourquoi comme les pas bato tant go les pas y pas en famille na e ma bé moi ça okomi ko exposer or kazali moi ça za ko lambela yo mama bana yo ce que mon azali ma bé formation donc bakazali ma bé ndeko langa mobali moi ça va ko azab moi c'est ma bé biso ma toza ma bé makasa respecter benga na eka kama parce que c'est pas na bango puisque aye parce que ma bé na ye malamu ke na ki moi c'est ma bé benga na libala so ma famille na ye mais ce que yo ozo biceps que moi ça za ma bé mais na butu yo na bo sangana bana bozo bota pourquoi tu es na kata confusion ibala babil bale bonga mingi na butu la kui c'est ça ma chinois na moi fini moi ça na ma bé na butu moi sindoki soka pour m'appeler na na butu comme o chana nuboyi Robino mundi boluke biso makambo Adam mambo yo na ebité quoi babi donc babi que ma sola production de Tobara Ecosimba tout donc rappeler vraiment na Paris na Zurich na Suisse vraiment na rate Switzerland quoi na ya doit concert moi ça ko c'est pour na sœur Esther Akawa banati ato ça vraiment promotion nango et concerne ko les kamalam qui toko quand tu as connaissé bino date pour boye babana nzabe bokende belé donc makamalam et donc les grands producteurs ou mela masole Adam Skunda mbingo na rate Zurich sécurité bana mboka donc wana za campagne sécurité ya bana mboka donc yeso akitina kineleza pour akimi sakadia makanya makuda akimi. Voilà, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Balobi, oh maman malongi. Bino boy maman malongi na lo bo déclarer qui trop. On a landé les bino maman malongi. Lelo attaquer papa. Papa mingi attaquer ba maman. Papa pardon boy nangate. Na linga bino mingi ngaku na zakande moi c'est ba jo. Do ba maman kuna ngama kam na biso teme quelque part. Quand ozo kumisa ba papa mingi bazo bunga. Na yango na ba ki mi bana malamu mingi bazali. Mais ma bépé mingi bazo finisa mbali mususu bazali. Omoni. Donc mobali akomona tout peut un exemple oh. Baby que mobile c'est la commence ma commence tout mobile nem doit commencer en charge surtout landeli kuna mukwalelo basi ba commencer ma kamakasi ko le kakuna basi ba commencer mibali en charge basi ba commencer ma kasi ma kamakasi ko le kamibali et pourquoi moi ça le batte que le kwanga na commencer na ndo mone yongo le mone la ka moi na batu et ali donc il faut ko yoka ali réciproque respect ali réciproque pesa nga respect nga pena pesa o ti solol on te solole. Voilà. On te solole pas. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas. À suivre. Voilà. Un mot de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Un mot de la fin. Nabato Bonio sur Bazo Landayo. Baza pena pour ça conseil parce qu'il y a plein de gens au Baza vraiment on a pour ça. Il y a conseil là bas couple na bango. Mon a que nous senti que nos bateaux ne Baza ba lingani. Mais mon comportement na bango ezo simbate et simbate baza ensemble ezaka libala kalelo baswani na 8h baswani après 30 minutes baswani mais na motema balingane
to éviter parce que dans mariage balobaka c'est pour le meilleur et pour le pur. Mais ce qu'on a demandé le meilleur, le pur boy, allez, divorce et salami. N'évitez un conseil parce que tout comme déjà na souka na bato balanda biso monde entier. Oui, conseil na kopesa boye na ba maman na ba papa babi na ba mikolo ba mbaki babi ke na libala koswana elaki sande bolingo yanga na yo lele komi ndeto ina na mama donc libala koswana za bolingo ça pe na ndenga mabete parce que ça koswana muso ke no mwasa zo mobala zo beta na nzela zo kata bilamba ado maltraiter moi si hein mais wana ça pe ka bolingo te hein wana komi siko kuluna quand moi ça na soki yo moni mobala beta kuna nzela kata ko babilamba poser ba kata ko kaka pourquoi ko nga osamba bongo vraiment pour la divorce ezali séparation ezali hein to pe ça bloco mi balé et keseni divorce ezali séparation au moni un jour na veni biso na yolo non na Bukavu mon mobile moko ali professeur abala ki moi sinaye lelo ko soit le bitumba ko beta moi si ma sœur so ko moni moi sina tongo to rencontre ce longina été. Mais ceux qui m'ont zongi pas mes parents, zongi pas mobile no basi ba bala kiyo, waso ndo zonga ate. O mele ne komaki, mon abi maman, bota vraiment na komi papa tete ko ça la bongo to se pelate, mobile beta moi ça so bien juste singa ventilateur. Dieu me voit. Et ali histoire on nga na bi couple wana. Dieu me na ko ba buzo bate na komo nzambe. A beti moi si a juste singa ventilateur. A kati yango ba banzel ba pota. Après avoir ko beta moi si a juste ko moi ça lemba ki temaka bamba ki bloco tina mutu alingi moi c'est singa ventilateur azui a branché yango bébé na bango c'est qui likola mbeto moi c'est maka gangi yemo kamoni ke moi ça gangi bat bayo ki crie moi ça beta bat beta bo fungola nini so ka fungola a ki somo ke moi na bata sa kufia kana ko yemo ko pazui akangi moi sinae ba kufi pourquoi séparation za divorcité ba parents ba famille na biso so bo moni ke moi sambal bazo yo kanate moko beaucoup ko séparer bango tango ba kozong azali pembeni sans sezongia sezongaka mais bo obligé bango tezala ko mpuku na nia ba ko vendre sika moko mabete ngo kokoma bo regretter le ba parents ba ko moni moi za keleki ne kuto semaine passée que ba parents bazongi saki bo perdre moi na bino kaponi ni moi te so moi na vana na libala na soka la kabino biloko nini non via mutu eleki ba bien matériel te. Donc moi vraiment mes ententes c'est entre na quatre couple bo séparer bango mais ba se divorcer pour un jour ba kozonga parce que moi na à quel ko la chance moi na quitté pour asima parents pour akufa mon. Qu'est-ce qui s'est passé? Police et kangi le pang mobimba ti le pango wana ya mama le pango eza na boko ya l'état babiti ando ko beta mwasi nae ti mwasi akoma l'état to bozala ki wapi au monde yango se bon il faut qu'on intervenir makambo so faut qu'on intervenir donc il faut dialogue ezala kati ya couple mais en Afrique du Sud ba intervenir te ba ko mona ke mwasi abo mama mbali ba otala ka ba lo ba sorry oui et bali nango mais ce qui yo yebi awa yali awa en Afrique du Sud vraiment ndongo lobi tu as raison mais awa yali mboka ya mwasi quand to mona na poto mon bali soko meki na mwasi et mwasi akeko report yo na eska akeko akize yo en tout cas vraiment vraiment luka ki ozo yango vraiment oluka ki yango okosilisa yango mais et comme pe bizali mabe pona basi osana mobali na yo atoza na tort OK ko fungola mbali no caisse ba pese ba 100 mètres est-ce que bizali na Congo to yeba ki yango bana na Congo pesa mbali 100 mètres pour obana en Afrique d'ici nous avons quelqu'un ya koyokana et on te dit que forte conversation ezala na kati ya couple compréhension to ba respect et ali réciproque et ana comme ça mais pourquoi to condamner kake pourquoi basi ba changer ka mobile yo petana quelque part est-ce que ne moi si nanga changer non mais les ndenge nini moi si vetala bana koti ya libana nga na sana mobile nanga ndenge nini donc to yebaka ko bongisa puisque couple na bino tant ba ko sepana ngo elika esengo na bino moko tu vois mais le ba mona bino bosimba na nzela mais le bo finga ki na bia ba wana bazo kosa kele na lembi bino déjà basi ba lembi bino atande ngo simba ka mwasi na liboko pona bango sans impact ma moto tumba kelambate donc to bongisa enzambe akopambola biso. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Moi ma banga na habité ce numéro de téléphone si tu peux permettre pour la bateau on se va déranger tout ça pour ça que dans ton solo là na invité na biso je ne sais pas si c'est à toi bateau on se baso landa biso monde entier donc pas sujet on te partagera on quand dans le bana émission ce n'est pas par hasard de tous les canaux micro pour tout le bas n'importe quoi ba sujet oyo et tout chaque ba famille et tout chaque ba partie à société parce que tu zoa ka ba appel tu zoa ka ba message par rapport à ba sujet auto partage je ne sais pas numéro de téléphone si tu peux donner soit
Faites-moi ma beau TP, hein. Et ça n'a raté parce que tout comme d'accord chuté. Oui, merci. Numéro Langa est allé 073, donc 27 54 257. Donc 073 27 54 247, plutôt 247. Nasuka Zoka code Nabiso plus 27. Oche Liboso, ça c'est ça mon numéro. Donc Bote dans la peste Liboso na boss Nabiso, un boss à Boston, do Babi Rafingindo, Babiso Trusika Zali, na peste Babiso nanga à Serle Dovika Marie-Louise na France, na peste Babiso, na peste na Bâton sur Balinganga, pourquoi pas à des joueurs de tendance, toujours à Michael Jackson, mon chéri que j'aime beaucoup, na Bananga, à toi Bibiche Mombo Plasma, Stroboyaka Lyon à Triple K qui c'est Kachunga, donc na Bâton sur Balinganga, Biso vraiment Babiso Escabozali, pourquoi pas à Olivier de Game, Babi vraiment mal aimé, Olivier de Game Kapinga, donc Babi les bâtons de Moïse, vraiment Babiso Escabozali, à tout le monde, vraiment je vous aime beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est déjà la fin. Donc, le bonne chose n'est dire jamais. Bien, mon document, ma longue, on a plein de sujets à débattre. Parce que je ils vraiment belé tout débattre. Bido proposer biso ba sujet beaucoup ma boza pour ça ko benga ebo solanai a petit numéro. Boza pour ça pe ko komela nga mingi beaucoup makaka. Hein pour na bibato appel ba bia poto ba benga ba belle milai. So bo komika commentaire wana et ça la ferait bien. Merci beaucoup à mon boss Rafangindo babi un boss à Boston. Un grand merci à toi vraiment babi à solara bien vraiment azaya ba lekebele. Un grand merci na bato balandara biso Adam Skunda mingi sécurité ba mboka. Babi 9 diplômes à sécurité, babi campagne monnaie vraiment. Narata Zeri Kuna. Un grand merci Nabino Bato Nyon Sobolandara Biso partout Blanche Kimbembo. Nana le longa, babi Nana le longa vraiment. Nakasia Belgique Kuna, babi Mona Sokola Adonis Botongo. Narata Paris, balobi Mikolo Okaka babi solo là, ba solo là yo, babi solo là bien parce que maman il est bien. Merci beaucoup. Dozara mingi na rata durba awa to sala musala na biso to sala musala na biso ba remarque na bino sala que non to avancer. Moi je vous aime bien, donc restez toujours connectés sur la www.congopromotv5.com. Un grand merci à vous, bye bye et à la prochaine.